Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Bonjour, na biso batuzuli bakuya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to na chaîne de libération Océan du Congo et pas pour toi ka bongo ba Congomani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto belaka moto ka pale moloto ekita eziki sala nyonso ya baloka ya Congo et pas auto analysaka ensemble et pas oyo to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka et pas auto salaka éveil patriotique et pas auto chaka litono na nzete pour être tout benga malamu et pas auto molaka peuple congolais na bolema et pas auto chaka vraiment litono na nzete pour être tout benga malamu et pas auto saka msala Jean-Baptiste et pas auto comme basinzi ko telema ko betaka mbia de ko betaka ko baitse tout élément ngonga ezali bongo mabe biso banso tolata molato mo etumba esika auto telema ferme fidèle lokola bakoke pour la cause de la lycée quoi ya République démocratique du Congo et pas auto mokundo la ka maloba encore on a biso les laboraires aloba la biso béché fouiller de laisser une place que la mer repasse ezui la monte religieuse ezui ezui et comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo mananga na kunya de nanga na États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre ezui et comme la bongo mwana mère de Bruno na Autriche ezui et comme la maman na Julie na Suisse et pourquoi pas maman Dorothée maman Samuel ezui comme la bongo ba mama ya moto mojali moto mozima mite ezui et comme la bombe maman missionnaire on a appelé c'est 32 na mboka nita babe il faut que le moto et ezui ba ko lumumba ezui et mon abongo papa na ngai Alfred na mama Clarisse na mboka ilipasa na ino ya se antelève la patrie ou la mort nous vaincrons papa Michael na France maman Célestine na France Big Daniel Ngenda de London pe moi sipebana ezui et comme la bongo le number 1 océan de la presse Juka Ama pour l'unité Charlie Chobo petit frère Zola Tobengana ezui et Katisa Bisanga et Paya association comité des mamans Viltaneuse oye kamba mibongo na mama Tété Rebecca pe mama Madeleine azali bongo na kati ezui et mona bongo bino banso bisika binso ezwa mi bino les grands professeurs Achille Mave na molongo elongi rai Mave ezui comme la bino nyonso Achille Antela la France alino monke monseigneur liso encore lande noir moto mo prêtre ba papa ya Suisse bon ba ki bongo botele mito benga na numéro ezali ba mama boko to na numéro to ngi to sala to pesa contribution numéro ezali wana na ba émission to kozongela ba numéro mbala boni petit frère Zola to benga na plus 243 82 81 ça 81 32 93 396 bon plus 243 81 32 93 396 bo benga bandeko numéro to sola
Bande konanga de partout dans le monde, papa m'a pas sa maman Jovi. Mon mère de Brino. Ma maman missionnaire n'a plus strondé. Association comité à ma maman viltaneuse. Maman nanga tété. Rebecca, maman botele, maman Madeleine. Les sanga et maman ya boanya botele ma. Tout bunde le kolo bande konangaye. Achille tela na France. Bande konanga bosa tellement belé. Ba pour amène to bondi à botard de bono et terre monsieur commerce. Maman d'angola na mo kitene Florence à Matondo bido. Maman Jacqueline Bonyoma, tout téléma désiré botuna na maman Elisabeth botuna. Papa nanga G3. Tout télé baba na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga prompte rétablissement na l'opéra qui merveille qui tourne dans ma passe. Tout téléma. Bande ko toza ko analyser makambo bitu ko sala na République démocratique du Congo. Tolobela bolongoli ya ngobila na lombango. Ngobila kende ko mikoma na singa la 3h du matin so bato bayaki te mort subite ya ngobila. Ngobila azana résidence surveillée. Bazali ko luka Charles de Mbutamuntu akomona na te. Bisika nyoso yeba tie bato bakoleka la tongo milipo. Bokolanda mona mboka Christian bakangaki na badi progrès. Babuki lokolo. Bokolanda ye bonya lobaki na océan du Congo pour ezali chaîne de libération. Vous s'abonnez massivement pour la émission. Maman sengaki ya lobiete. Ndenge tozalia mama na mona ika na butu wani elaki kamo ya pasi to bengana kabuya to sala mona lombango po ete komela bino JKM le nom d'Awan océan de la presse congolaise. Et komela bino po ete bolanda bakamba République démocratique du Congo. Bota la paix débordement ya fleuve. Inondation. To l'excès bien en Équateur. Na banzi beaucoup mona na bilili kabuya kokoti la bino. Okomona itaga mama lobina molo kwa ndako na ngai kuna mama lelaki la boto tokozongisa yango bokomona itaga lolenge nini kozinda bokomona bipai biso Congo Kinshasa ekomi elubela toyebi ni tokosala pourquoi ba catastrophe wana ebandi kosalama nini ekolakisa biso pole bandeko na ngai toko analyser makambo court auti ko sala peto ko lobela ndenge bato ba ko loba makambo ya Denis Kadima akimi ba beteke na di progrès Denis Kadima ali boni to éviter les kamnye ko komela ba ko na union sacrée pambate union sacrée lelo etchwami bipai na bipai ko yoka ndwalite to simba mai matel makona to na tango mokuse pambate to ko kende peto ko lobela likambo etele opposition bila tango kabo ya presidence na régie. Likambo leta maponami na banzi ete maponami ya 2023 moto moko akobeta nkimote aloba ete ali mapole malamu soki ali moto moko site moto la mabete o azali koluka lolenge nini yaye kobikela mena moto la malamu akoloba mabe kasi na ngambo ya seni balobi nini balobi po ete bango baboya maponami esengeli maponami wana esalama mabe bipai biso to pe ezala na 60% ya bisika oyo ebebaki nde bakoboya maponami wana kasi soki ezali kala bipai moke lokola Denis Kadima alobaki yebi te kambo esa tozala na probabilité ya kozongisa lolenge Denis Kadima alobaki ozali nango po totiela bato baloba Denis Kadima na régie balobi babongisi yango ta mosusu na mikolo mosusu oyo Denis Kadima alobaki ete na bisika mosusu bakoyeba kotala kolongola po baboya maponami kasi bisika ebele bavutaki bato ebele bamituli motuna balobi mona mboka mamoseya boni Martin Fayulu Madidi na Kinshasa azo motango bato ebele ayikete Martin Fayulu Madidi na bisika wana atambolaki pe na bolingo Martin Fayulu Madidi lolenge tomonaki Martin Fayulu azo bato bayikete pona nini esalami bongo na lobi la barona ali moto la CNT na li mobele mopanzi sango oya ndima koloba pole na kati ya République démocratique du Congo bambate pole nde yango ya lenzela kasi toteli pe maponami wana na bisika no seleki toliki ete bisika ya mabe ezali miike pour la Denis Kadima lobi ezalaki moke yango moyeba boya maponami nyonso malite ba suspendre kaka kasi tolobi etuluku ya ba point oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bimi nango na ebele kasi bisika wana oyo pe ekei esengelaki pe batala yango te
ndenge sango la biso alobaki ete bakende kozwaka la bacentre kotala pamba te na buku ya bango ezalaki moto mosusu nde abimaki na 57%. Oyo bato batiaki oyo abimaki na 57% ezalaki moto mosusu. Kasi boni tomoni sous pourcentage ya 73%. Esalami boni tozongela na motango pe totala ese makambo ezali malamu. Kasi mwana mboka Denis Kadima azaki mokonzi ya seni alobi pona ye akoyi kotalaka biloko wana lisusu te pamba te ba o bakangi. Kasi na buku ya kokanga 82 oyo tomonaki wana basusu pe babakisamaki. Liste basusu babakisamaki lokola ba CG ya IDPS mwana mboka Kabuya lokola ba papa la biso banani ba Patrick Muyaya lokola ba Peter Kazadi lokola bato bazalaki bayike ba oya union sacrée ba kombo na bango ezalaki na kati. Kasi na kote ya MLC tomoni kuna mwana mboka Busa ezaka Mbwisa soki Busa Nyamwisi merci ye kuna na ngambo na epe azali kotelema po ete bakangi epe lokola Froder azali pela koloba makasi penza batelemi basangisi biloko bia ye na ebite est-ce que kotaki la régie toto koyoka kozomisa Kabuya l'homme puissant tela biso na ye ya motoki. Avec les décisions récentes prises par la Commission électorale nationale indépendante d'invalider certains candidats, les esprits tordus choisissent d'imputer à d'autres candidats des faits sans preuve et dont la seule motivation est de nuire. Le ministre du Commerce extérieur, candidat à la députation nationale dans la circonscription de Boudjala dans le sud Ubangui, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, est victime d'officines politiques dans ce sens. Sa réputation est mise à mal par une vidéo virale dont les auteurs sont clairement identifiés. Il a donc choisi de porter plainte à la cour d'appel de Guémena au sud Ubangui pour que ces personnes répondent de leurs actes. À l'issue d'une campagne aussi harassante, il est toujours des gens mal intentionnés qui, convaincus de leurs propres échecs, veulent entraîner des innocents dans leur chute. C'est visible à Boudjala. La justice va trancher pour rétablir l'équilibre sociétal que tentent de mettre à mal ces individus. Il existe des coffres forts pour l'argent, mais il n'en existe pas pour la réputation, a dit Félix Ouazekwa. Il faut que la justice sévisse et que le coupable paye le prix. Na banje bolandi ete batie commentaire wala totiki yango po ete botela lolenge kali basangisi lolenge atambwisaki pe boni bazali komema Froder. Bosiko nazali kotuna bandeko na ngai tosola na bilo malamu po ete tokokena ntango tokokima ntango. Lobi mvula monokoki na mai mafleve na mai mamvula mabebisi pe bisika biki. Kasi tomonaki mwana mboka Theodore akendaki baninga pe misusu bakolinga pe komilengele mikandela bango mpona kokende kasi akamwa cour ekataki makambo kwa malobi na nsima ya cour kokata makambo kobimisa na moto ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ye mobela kitani na mandana ya babale mvula monoki po. Est-ce que bilembo ya mvula na konoko cour amonaki yango ke yali malamu lobi Congo elati sumpini na yango ya koleka toko tambola banzela pi esolo te makambo te mpo na nini bango na bango balianaki pe pasi mozali pe bato bakokamwa balobi boni balongoli ngobela na lombango balongoli ye bilambani ya bokonzi bakati yango mpenza bakati ngobela tikali bobele likili mpo na nini bandeko bangai ngobela boma bato na banunu boyebi te ngobela ye moko na monokola ya bosalaki ete akotatola Kabuya bolimbi siporo okende biso na lombango ntielanga kaka ngobela ya moke oyo. La République ya Fachi Béton intouchable azali lisusu te. Alors, la République na Congo ya lelo oyo ya Fachi Béton eza peuple d'abord intouchable azali lisusu te. Même ngai oyo ndenge so nasali faux pas na tamboli. Nake motako so ke motako ke libela ok waka penza ya libela ok bato nyonso ya tatolaki alobini justice kokanga atanga ngobela tanga bane ko milo babongo aboyaki kosamba la biso tango biso tokende kokotisa ba dossier ya bato ya banunu totambola ba Bruno Mimbenga bomonaka yango tokendaka ba Merlin Vuvu tokendaka biso banso kuna bisika oyo ezalaka na ndolo ngobela boya koya totalisaka bino bamama ya banunu
total saka bino bakawana lolingi nelekaki kasi loko na likambo nyonso ndeko yo nganga tanga nzambe te tala tina ngala tanga nzambe po nzambe ali na makasi na ye nzambe ali na makoki na ye tala lelongo bilangaki ya koma na 3h du matin bato nde baye kokota lelongo bila akosamba la bato banunu likambo ekimaka te yango nalobaka ta moto atutaki mwana na ngai na lolenge nyonso ye azokima ata basali nyonso kasi likambo esilaka na kokima te tala ngobila yeyo lelo oyo bato ya banunu bakokanga ye lelo mibeko ekokanga ye ngobila balobaki na ye likambo litali misolo me bato azwaki ngobila bakendaka koluka ye na badepute provinciaux na likambo bambongo na bango ngobila azalaki na makambo mayike tala makila ya bato ndenge elandi ye tikino lelo balongoli ye na lombango mpe bato bakokamwa bakotulanga mamoseya boni balongoli na lombango ese ngai nayaka kuna mpona yeba balongoli na lombango kozongisela nge yali salaka malamu na mokili mpo bika malamu masumu oyo bokosala lelo atako bino ndenge boleki badelika dimaye bino banso botalaka makambo bosali ngobila lelo bino mpe jifendele bakosala bino pamba te molongo na bino yali bobelo lenge ya ngobila bosali kongo malamu te plus de 100 millions d'habitants bakolelo plus de 100 millions d'habitants bakokufa tokima na biso mbango na likambo etali opposition bandeko bayi opposa ebele bazalaki bandoki bayi opposa na koyoka nzoto malili bazalaki baopposa te bandeko na ngai bakongole bondimela ngai bayi opposa bayike bayaki likambo nayebisaka bino ete Martin Fayulu Madidi azalaka moponami ya nzambe atako bokokanga monoko nakokanga te moto ekokatana nakokende lokola Etienne koloba bosolo Martin Fayulu Madidi na tango na ye na 2018 réincarnation ya Vulusi Kimbangu Kilame Jonathan Otaki etumbakane koto bokila lokondo fa pekato na plus 49 la chabia na akene boyebi likambo mama social na loba ya ngombala ombala réincarnation plutôt ya Vulusi Kimbangu akitaka na mabele pour la sauver nation congolaise tala lisanga libebaki bisika ya Yuda Sakonza bwalo tala lelo etamboli toali kotambola mwana mboka Martin Fayulu baye pene na ye mapierete baye kofifa ye na bato oyo to bandai kokanisa ete bango bale na Martin Fayulu bonko nzokande bazalaki bandoki bayaki pene ya Martin Fayulu Madidi pona koluka nde lolenge kanye bango batelema po mokile pesa bango pole kasi linga jife to koloba bango po balibya pasi na République démocratique pasi ye kosala biso la Congo bwa biso sika papa le bolo joye wana zali epenge nikoma engele biso banso ba oto lingi Congo tokokanga monoko te po ete posa ba biso ya libération ekokite tosangana na mwana mboka Martin Fayulu Madidi to sauver nation tosangana tosala front toali balebele te toali na minduki te kasi opposition elike ete eza na makasi na yango pamba te opposition ezali lisusu te bato tokanisaki bango baopposa bali na ngambo ya Félix bandeko na ngai bato bapesi Félix maboko lelo yali bayi opposa me nzambe alalaka te lolenge ya panzi union sacré po ete toya koyeba sekele bayi opposa bayike bandeko na ngai balaki pene ya peuple mpona koyiba balingaki peuple te kasi Martin Fayulu Madidi abandaki kobunda kolika ete bosolo esiko lekolo wa biso lelo oyo baopposa bali na pese ba Moïse Katumbi ba Denis Esanga ba Matata Mponyo ba Franki Diongo bandimi iyo ya kopesa lisu maboko na mwana mboka Martin Fayulu Madidi po ete babundeli to opposition mais bazali na kokoso po ete mandoki matali bango bazala ba résidence surveillée ba côté le maté pamba te Félix akokanga bango deuxième mandat ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ezali arrestation likolo arrestation po alobi oyo asalaki te ezali kokanga bato oyo asalaki komo mabe akokanga Kabila ta mokolo moko te akokanga banani bayi opposant oyo bakotelemela ye akokanga banani bato nyonso bakotelema na résistance akokanga banani bapandi sango inso oyo bakotelema mpona kolobaka pole ke Congo ezali na kati ya balkanisation Congo ezali na kati ya occupation tala bawana bakokangama pamba te
bosolo ekozala lisusu la République démocratique du Congo te. République démocratique du Congo ekotambola na lolengo delika di mamemi yango. Or nga nayebi ete na kati ya mboka na biso devise ya mboka ezali paix justice travail ou justice paix travail ndenge babongola. Mais kasi c'est justice ezali, est-ce que travail ezali, est-ce que paix ezali? Pour ceux qui m'y a tout le monde travail tout le monde mais c'est la réalité. Mais ce n'est comment vous belé à battre au talako kufa na la tsebilo talako ndenge zinda kiao na la tsebilo elubela au talako ko zinda to ndenge to alia wa eloko moko ya malonge alite ni misala nini kasi sika to ko kota na kanga mbanga ya pasi koleka ba pasi biso pambate Congo eko kabwana ba ibo opposition ba kozala te pe ba koloba te pamba te soki balobi komola bango boloko komola bango kufa sango ya solo kopesa na lisusu te la République démocratique du Congo pamba te manso ba kozala bobele sango ya lokuta sango bobele ya moto moko ata ko dictateur yango ya Mobutu Papa Etienne Tshisekedi alobaka est-ce que n'époque Mobutu ezalaka bebo ata ko nyama solo yango ya Joseph Kabila mobomi yango abomaka obebole asalaka obebole talatina to koloba ete to sangana bakongo manyo to lingi Kongo ya solo po ete to bunde tumba ya Kongo to milengile malamu to zala bato to kotambo la solo to zala bato to kosala makambo mazali malamu po ete to sunge kolo abiso talatina na yeki to analyser na makambo Félix iyo azwi ya deuxième mandat na kanza na lolengo elongo bani te kasi yo moto lingaka mboka na obipai biso zali yo moto sepelaka na etumba na biso yo moto sepelaka la chaîne de libération to sala oto yokalaki po ete tosangisa maboko République démocratique du Congo ekende likambo ya bato oyo bakoya na Congo tondima yango te bali ba milice pona ko accomplir balkanisation pe ko bomba peuple congolais nyongo yoka makake bato moko bakoya na nzela à Londres bato yango bango wana bazali koya pona ko accomplir mindele basala biso bali kosala kasi biso tozali kolika ete bolandinga na bokebi na semboli moko na moko po ete biso banso to bunde tumba ya bosomi Kongo eli ya moto moko te moto moko akozwa Kongo te lokola ya chamo na polisi na ye moto moko te akozwa Kongo lokola likambo eli ya mboka na ye Kongo eli royaume te Congo ezali pays Congo ezali état indépendant bakoko babondela yango biso pe to kobondela Congo tana awade na sinisi matondo bakomela kabu alors on peut échange avec le Kigali. Merci et prompt rétablissement la Pape Joy directeur recherche stratégique et ça mon opposé pareil avec biso babiso. Merci encore une fois pour amener Angola nos bodies à botter de bonheur et taire biso comme ya bino maman d'Angola na mokitele Florence ya matondo lido ama Jacqueline Bonyoma professeur babiso teaka mona ke plus atanza kabala mindele Nzambe apambola Gradier Lompinga, apambola Christianville la servante de l'Éternel, Lompinga, apambola directeur Willy Lompinga, alekala ko pambola Mama Luisaya, apambola Esther Moluka Lompinga, apambola Supreme number 1 Lompinga nouveau riche, apambola Bongo Miradisaya, abombela Florence ya matondo mido, to telema biso baso, to bundele kolo abiso, moto moko atikala te, on libère pas un peuple, peuple se libère toujours. Dans la virage autoquée dans la mécanisation de Kokontimate, Popo. Chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple.